Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bien surtout ba bolinga ka maman Hélène Nitu na pesi nu ba mbote abarizenu mavimpi maluka imoyo. Est-ce que bolamuki malamu de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa asili kola musabiso na makasi bongo bino na côté na bino kuna, est-ce que boza bien et ça la ngese ngoye ba ke ba ngai ba balinganga balamuki na makasi et ça la ngai sengo. Alors pour ne ba ki bolamuki na makasi ceux qui boza ko se manifester na ba commentaire et ça la ngai bien. Et surtout, na pesi mbote mingi na mwana nga Olga Swe na ye penza mona kaka mama tout va bien avec Jésus, tout va bien avec Jésus et puis na sepelaka mingi na na ngai et je n'aime bien ni pas manka kate toujours ko ya ko mentionner toujours na mona kaya wana ko baki tout va bien ça la nga sengo parce que bino de botaninga bobo déjà que votre deuxième maman va bien par la grâce de Dieu boso moninga tala ndenge na bwaka litama lokola mama Denise. Bomoninga déjà bolobi bon yé alamuki malamu. Alors le kola ngalem tout le monde na raté so bokena ba commentaire puis boza ko yebisanga ki bolamuki malamu le kola pe papa Bernard Dialunda ma pe akomaka wana ki tolamuki malamu salanga esengo parce que ta kunga na za bien posa ya motema nanga ezaki bandeko o batala kanga baza la pe malamu. Comme dans mes habitudes, j'ai toujours l'habitude de le dire que kola la kolamka eza habitude de kola la kolamka ezali grâce. Tant que nzamba pesi biso pe ya bon mo ite bana ko kumisa nzambe ko pesa nzambe merci. Oh. Hello. Voilà, ndeko so zamba Noël boso na kosenga na yo o s'abonner awa na Hélène Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça notifier à chaque fois que émission esika ekokota awa na kati ya chaîne na biso tolobaka de tout et de rien du vrai du vécu on est to sur na kati ya Hélène Nitu TV awa to na ba émission belé to na ba émission culinaire to na ba télé-réalité awa soko tali okota ka lelo ko moko sanini et ko sepelisa yo mais mingi na loba ke soko ebi ko za mutu akanda ko tala pour que sepela no ngai te soko yebi koza fanatique révolté kotala ngai te pour que sepela no ngai te so yebi koza muto keto muto motema likundu motema ngai te pe muto motema bololo kotala ngai te pour que ça nini oko sepela na yo na ngai te eloko tozokende koswana bino lelo na no saki bino vidéo na cheki bino tona wasala mo sport na ngai ya mo ski te mo sport atongo mo marche atongo na bisa bino ke tozo ko solola na makambo o etali ba bolingo ya réseaux sociaux ndenge nini mwasi na mobali boko kukuta na réseaux sociaux koki ko simba tout comme pe koki ko simba te mikolo nyonso soki botele pa bande ko muso pe basara ba émission boso bomoni ndeko moko ya mwasi komo nene na yebe yango te na kaka koma mobali pona zoka mobali bazo benga ye papa Mike tonton Mike ne na zoka mais mwasi komo na ye na kangi yango te baza bongo bandeko bakutani na bolingo ya réseaux sociaux mobali aza bongo mutu moko asalaka ba émission na ye na TikTok kuna bakutani na mwasi kuna na kati ya TikTok babandi bolingo na bango na kati ya TikTok babanya ona na ndenge ya babanya ona à distance babanya na bolingo à distance ya mwasi na mobali bakoti ti na lieu sacré mais na ndenge ya distance alors bapesa na ki rendez-vous pour que bakutana bakoka kosala makambo basalaki à distance bakoka kosala ngo boye sikoyo bamona na penza zolo ya tonton ya tantine écoute na penza bo ba lèvre na bango écoute na penza bo po ndenge ba salaki ngo na ndenge à distance bakomaki na ndenge penza basala ngo penza ndenge ya live. Alors wabino mama Eliane tuna musana nga na sala ka service traiteur la Providence avant na kota na kati ya masolo na biso nazola ksebino na no publicité na musalo nga sala service traiteur la Providence soza na posa osa libala mwana wana posa fetele ka kitoko ko hésiter te obengi obe maman Eliane Nitu numéro na téléphone yango wana oza koleka wana eza numéro na WhatsApp soko bengi nga okosala nini okozwanga so zwinga to tsikinga message baki na ko rappeler yo à part wana la providence alimentaire na Congo pe ezali toyebi ke toza na poto mais totiki bandeko mingi baza bongo na mboka Congo soko za posa kosombela bandeko biloko ya kolia wana posa ba carton soso ba carton ngombe Thomson peu importe biloko biso to liaka ko hésiter te o contacter maman Eliane Nitu o passer commande na yo ba kendo sala livraison à domicile total na publicité après to okota na kati solo bolingo oyo ya bandeko bakutani na réseaux sociaux eloko nini oyo ekomeli ndeko oya mwasi epai oyo alongwaki na mboka ya France pour akende na Belgique akutana na mobali oyo alingaki ye alulaki ye na réseaux sociaux alulie sur internet alulie na TikTok ndeto kozonga to ya kokota na kati ya développement ya lisolo total na la Providence. Service traiteur La Providence, Maman Hélène Nitu.
toujours prêtes à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà. Service traité la Providence yangoana. Obo uti kotala. Naye mingi nde kopesa conseil ya tope toli. Oye salami c'est salami. Kopesa conseil pour que makambo ekomeli ndeko ya mwasi esunga bandeko mususu ekomela pe bango ti. Parce que likambo oyo ndenge sur la toile eza mwasi ye moko moto aye nango. Tango aye nango mobali pe aye ko se défendre selon payer, aye ko se défendre ba adulte mibale ba kutani na réseaux sociaux. Basali makambo na bango ememi bango pa yo ememi bango mais ba quand même na réseaux sociaux mo kaka tango bakutanaki ezaki na privé na nkuku mais tango makambo na bango esimite ebimi na poisa ba yesikoyo ko étaler ko pesa bazuzi ba juge na ba procureur ya réseaux sociaux. Mais votre deuxième maman nga na mingi na conseil mais avant na kota na conseil na pesa bino na pe détail boyeba eloko nini kotina na conseil na pesa bino na détail ya makambo yango na yebike na kotambola parce que bino ba boza abonné na ya Nitu TV na yebike boza abonné pa ya Diki na TV na yebike boza abonné pa ya Mama Congo TV na yebike boza abonné pa ya SD Panama TV na yebike boza abonné pa ya Mama Ijika Bébé TV na yebike boza abonné esika ya bandeko ebele. Sûrement c'est sûr et certain que bosi boyoki déjà makambuya tonton Mike komba mwasi nde na kangite ndeko oya mwasi asali connaissance na ndeko oya mobali ndeko mwasi na Belgique na France ndeko mobali azaka na Belgique basali connaissance na bango wapi na TikTok ko sala connaissance na bango na TikTok moto abandi kolula moninga eza mobali nda bandi kolula mwasi ndenge toyoke yango na TikTok. Mobali nda bandi kolula mwasi, aluli mwasi, asepeli na mwasi, ache mwasi oba bengi litoi, nde to baki bachi yo litoi. Na kochepe litoi nde kwa mwasi alobiki yepe aza célibataire. Le kwa aza célibataire, amoni mobali un monsieur respectueux aza na mandefa pembe, bobi mibali alobali ngaluka mandefa pembe. Po ya batu mususu alobiki mutu aza mandefa pembe to pembe omona mutu azo mona ngo nete za injure te. Luka lelo mibali mingi bakoma kolinga mandefu ya nini ya pembe. Meza pe na nzoto ya mutu soki ekoli pe neige pe ezalaka nango partout. Eza ndenge Nzambe asala mokili na yeke obotamaki na suki ya mwindo, obotamaki na minu, tango zokola minu ekomi kokweya, suki ya mwindo ezolongwa mwindo ezokoma pembe, eza normal. Eza ba injure te eza normal. Papa oyo, tonton oyo, aluli mwasi. Abandi ko solola na mwasi, abandi ko episa mwasi, lakisa ngai ba partie intime na yo. Wana maloba ya ye moko mwasi. Na boyi ko répéter maloba ngo awa parce que moi ba insanité bimaki moi mingi. Boyebi ke awa mameli ya Nitu TV, awa biso to vraiment ba insanité collection ngo penza na chaîne, penza na lingango te pourquoi parce que naza même na bana ou baza na 9 ans, na ya basi, na ya mibali, balingaka nga makasi.
Ngana zalaka maman benga zo passer nga mwana ne ya 13 ans. Mwana 13 ans, je vous aime beaucoup, je vous aime. Donc 13 ans, mwana mobali. J'aime beaucoup maman Nitou, j'aime beaucoup maman Nitou. Alors ce qu'on a insanité on a le kona ebi ke bana bakotala, moyena chango na chaîne awa ezate na kulingate bana bayoka makamba bongo. Ndenge toza boye, biso bato na ba chaîne YouTube, to yebi kotala de quel âge à quel âge bato batala kayo. Au moins de tel âge, bato âge boye batala kayo, bato âge boye batala kayo, bato âge boye batala kayo. Alors na koyi kolinga kocha ba insanité te po maloba mabe mingi e bimi na kati ya maloba ya ba émission mususu oyo elekane. Ndeko mobale bandi koyebisa mwasi alakisa ye ba nyonyo. Alakise ba nyonyo le sang. Ndeko mwasi akamati azolakisa. Na ndeko oya mobali na papa oyo. Tangu ya bandi kolakisa mobali na demande mobali abiki alakisa ye. Mobali pas nzoto na ye ya kibo mobali abandi pe kolakisa yango mwasi. Mwasi pe aza kotala donc vidéo oya che vidéo mwasi azomona nzoto ya mobali azomona nzoto ya mwasi. Na komona bongo mwasi osala ba capture d'écran ndenge aza komona nzoto ya mobali. Sûrement mobali pe asali ba capture d'écran ndenge azomona nzoto ya mwasi. Mwasi alobi ke mobali azaki soko ase filmer ba vidéo ya bolumbu tango kotindela ye soko atel une fois kaka mbambo esani ni elongo. Oui ba système ezali na WhatsApp kotindela moto vidéo une fois fongoli atel elongo esili ekeye okotango pour la deuxième fois. Même en aba voice au côté de mon voice so quoi encore une fois et ça nini et disparaître selon option oyo za na téléphone na yo. Alors ndeko a mobali bolingo ka soki une semaine ka ya bolingo mobali bandi ko pesa mwasi ba parole d'amour boye pipe ke biso basi tozaka faible na ba parole d'amour. Pourquoi? Parce que mato ya mwasi elinga koyoka toujours maloba kitoko. Mato ya mwasi elingaka koyoka maloba moko ya bien. Elinga ko maloba kitoko yonde sepesa motema ya mwasi. Yo bomona ka mwasi mususu otali mbinga mwasi nenga aza otali mobali bolimbisa. Nazoloba par rapport à bataille. Okomona mobali tala mobali aza na 2 mètres. Pardon, mwasi okomona mwasi aza na 2 mètres. Makelinga mobali aza na 1 mètre. Babengi yango nini? Motema bolingo. Voilà. Ndeko mobali aza kozwa nzoto ya ye. Nzoto na ye aza kotindela ndeko ya mwasi. Ndeko mwasi aza kozwa ye aza kotindela ndeko ba mikolo mibale. Ba adulte mibale. Bazo sala makambo ya ndenge wana. Place mona oki ndeko mwasi alobi ke soko asali ba capture ou bien ba oso na vidéo aza kozwa ba image na téléphone ya mwana na ye po a garder yango abando tala yango après. Ndeko mwasi alobi ke bolingo ekotaki ye. Bolingo vraiment ekotaki ye na motema. Ndenge bando oso na mobali nde bande ko sala bo soto na français to benga ngo amour. O bolingo. Ok na lingala na biso to benga ngo penza to benga kango makambo ya salite. Poza makambo moko basalaka na publicité ya makambo basala ngona miso batute basala ngona 4 murs o ngana bengaka lieu sacré o ezali chambre à coucher. Alors bandeko ndeko oya mwasi baye ko sala programme tellement bolingo koti bango mibale bolingo koti bango makasi basali programme ke bakuta na ba mona na ba solola mobali alebi bon comme ngam la saki première panga na mobali je préfère yo oya kolanda oya na Belgique pour to sala nini to kutana to mona na to sola to sala pe makambo tozo sala na ndenge ya portable na ndenge to sala ko na ndenge en live. Oh lolo. Je te rappelle dans 10 minutes. Nakata qui sont ngala ça na téléphone faut pas comprendre ça na téléphone. Voilà. Sikoyo mikolo koki ndenge bayokana ki pour que akende na Belgique bakutana donc moi si alongwe Paris akende na Belgique bakende kutana na mobali ba monana misu na misu azui train na eti akiti azui TGV na eti na gare du Midi akomi na gare du Midi mobali pa ya moni pe mobali penza ngangola ya mobali penza bolangala pour moi de mon cœur yo mtufoye bisanga baba ngol bolangala na yebite bona na mikika kimongo
akota na mobali azo ba valise na ye akoti na kati ya voiture bakei babimi kosala nini babimi tango babimi bakei koluka mwa eloko akolia mobali kwa monke mwasi ayezaki déjà 23h na 23h toke na restaurant ni toke na fast food mwasi na mobali basimizela bake na fast food basombi biloko akolia soki ya KFC tango basombi biloko akolia mwasi atikali na kati ya voiture pendant que mobali azosala bacourse azosomba biloko akolia mwasi atikali atali montre 40 minutes depuis que mobali akende kosomba biloko akolia azokama be banda mutongo akote kaka mpona osomba biloko akolia asali 40 minutes 40 minutes tango ekoki nde mobali aye kozonga aye tango aye ayebisi mwasi ke biloko nga na sombi eza 2 paquet moko ya yo paquet moko ya nga nazali allergique na fromage oyo eza na fromage sandwich eza na fromage eza ya yo oyo eza na fromage eza ya nga alors kosala erreur te mpona bapaquet ya biloko ya kolia bazwi biloko ya kolia babimi bake na chambre parce que mobali déjà afutaki déjà chambre vi ke banda kozela mwasi abiki akoyamba molongani na ye oyo bakutani na ye vi réseaux sociaux kazoyamba ye abongisa déjà chambre kolonga balongo na place biloko akolia baki na chambre kota bakoti na chambre mobali abandi kobisa mwasi lia abandi ko insister lia mwasi abite 23h passé na kokoka kolia susu te na lia suli movi na kokoka te ou bien zela na sokola so na sokola na kolia mais mon boss atali boyebi ke biso bato tozana lourdeur après avoir mangé kolia epesa apongia so muto sikolia okapongi ezuyo et puis ba wana ba menu kolia mona komi ballonné musalo kendela ko sala okokosala ngote surtout ke yakendeki na mutu na yeke nde na kebo il faut penza na kende penza daga na kende daga penza comme il se doit quoi o babande ko sala na ndenge ya na ndenge ba vidéo mais ce qu'on fait ya sur place ya na ndenge vidéo to fala semna ke mobali ya eloko nini o ya ibi ko sala mobali pala kisa mwasi makambo oyo ya sa nini ayebi ko sala. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Alors, ndeko mwasi akoti na salle de bain asokoli mai. Tango asisi kosukola mai abi alataki mwa elamani ya maboko mike nde biso tobenga ona ndenge alinga biso alati mwa sengle na maboko mike alati mwa culotte na ye apakoli mafuta na ye bi akotaki na mafuta na kati ya salle de bain apakoli mafuta na ye tout ça et tout ase parfumé abimi aye sikoyo eska mobali azalaki tango abimi akotambola ko en pose akodenda akasi peut-être mobali akocontempler mobali akomona ki ata bata wow oyo namonaki na musiki eza nde na boye to bata wow ona ba revolver boye to wow mamelo wana nde kitoko boye aza koza ba compliment euta pa ya mobali mais mobali acomplimentaki ye te alors ka mobali ayebisi ye que nauti kozwa coup de fil moko awa leki na nga aza soki gravement malade il faut nakende nakutana ne namona oyo
Minute passée abina na choite nazo kende mais nazo ya. Nazo kende komona ye nazo ya mwana yo kakate toujours boye babe nazo kende nazo ya. Moi ça dit OK pas de souci. Moi si a lobby na mobali boy. Zwa carte. OK nenango po kozonga peut-être na kozana lali pour déranger nga ite. Yo moko kofungola porte okuta ngaka a place otinga na sans état lui dame. Mobali lobby non, yo garder carte. Nga na keta on koya na kosone kaka. Moi c'est insister kende na carte. Mobali lobby te. Non, ok, na carte te, na yutikala na carte na kosone kata on koya. OK, y a pas de souci. Mobali abimi aki 1h du matin, 2h, 3, 4, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h. Eh, moi ça quand moi. Donc mobali yo ya sundolinga abandi ko sele ba voice. Mais c'est quoi ça? Ndenge ko sundolanga boke yo zongi te tout ça. Azo benga mobali. Mobile azo ya ma téléphone te. Entre temps zo mona ki mobile aza connecté, mazo ko décrocher te. Après mobile c'est le voice oh chérie, na ko ko zonga te mais zo petit déjeuner, tant na ko na ko futa, na ko tout à l'heure na expliquer yo pourquoi na zongi te na kitaki et mataki. Moi ça t'a mais c'est quoi ça? Comment mutako saka na nga boye? Mba moko moi si et puis c'est quand même ko banga ki ah mba liposo na koteni na mutu. Mutango asalinga boye pourquoi? Asepeli na ngai te eza nini mamuka bengisi cousin na soki oncle na yebi penza malamu te soki pe neveu cousin bien oncle na yebi te a expliquer que na sa place moko boye na yeki na Belgique quand même soki ba onka ko yabi ke na soki na ko na Belgique voilà na place moko awa mututo yaki na ya tikinga na yebi nzela te soko ko ya kozwanga alors on déconne wana ki ko récupérer yaki ko zoya ba saki nini bakindaki na ye bo eza mo mulai mo na kende penza mulai mingi eza te me batikali lisusu komona na mobali te mobali alongoli mwasi ana na mboka na biso na France akende na Belgique bakutana po bakokosala bolingo na bango en live mobali yaki atiki mwasi na hotel biloko kolia sombaki yaki nango ayebisi mwasi ke oyo kolia te lia nde oyo melajiko o melajite melaji mwasi habite na okokati na okokasiko te na sokola nanu so na sokoli peut-être na osala nini na komela mwasi amelaki te aliaki te eloko moko te na nde mobali akendeki biloko etikalaki na kaka kotula wana le lendemain pe basali nini bamonani te mwasi abengi cousin na ye soki pe neva ya zwi ye basimizala bakie mobali aye koleka na internet na babiloko ba TikTok kaka boyebi kuna babenga TikTok ezaka lopanga bamongo kuna ezaka ezwi bobunda na tongo bobunda na midi bobunda na pourquoi papa azate mama azate yaya azate ndeko azate alors mobali ye moko aye komata na TikTok alobi ke non yaza mutu mo aza trop propre aza maniaque côté hygiène asakanaka na hygiène te tant ozoki ndeko mwasi ndeko aza ko sentir bien te elle sentait pas bon amonaki azaki mal propre azaki propreté aza ndenge penza oyo ye alingelaki te ndenge akaniselaki te yango wana abandonaki na etikaki asimizela akei ata bino moko yango asimbaki nzela akei bonga na respectaka basi na kolinga te na kota na badetail ebele ntango tozalaki na nzela tozotambola nakitisa kutu baglace na nga to mpe bavitre ya voiture nakitiaki yango pourquoi parce que solo malamu ezalaki te na kati ya motuka donc tolobaki atraite ndeko ya mwasi ya mal propre donc mpo na ye ndeko mwasi aza mal propre traite na mal propre amonike moyen te moyen akende ne musika basala makambo ya mikolo babandeki kosala na ndenge ya telefone eza te ndeko mwasi aki abi mais non ndeko mwasi pa ye koleka alobi mais non soki vraiment nazalaki mal propre ndenge alobi pourquoi ntango tokomi na chambre alobi nalia na yebisi te nakolia nanu te nasokola nanu mpo nasali 3 heures de route nasokola soki nasisi kosokola nde après nakolia. Oui, il y a qui mal propre. D'accord, on a dit qu'il y a qui mal propre. Ok. Mais tant que tu continues dans l'hôtel, là, tu as le na chocolate. Il a insisté pour que n'aille la bina koliate. Na comme la paix le côté na chocolat nan. Est-ce que mon toit a mal propre? À quoi que le bac a chocolat non avant lié bien avant mais là. Question mark. Alors. Moi, conseil kaka oyo votre deuxième maman enango. C'est vrai, tu yebi ki etant tozokola tozaba na mike, okomona mama sepelaka na moi petite fille akola na lopango yo, akoko yebisa mwana nekeneli ngaka obala mwana ya ba mambweni. Et après na bandeko ba ya poto, atika jeune fille moko muke na kine. Oka benye pa na bongo
mwana na tika kaza kaka kolie na ina bala ye ya ba internet oyo eza makambo mingi mindele ba yela makambo ba rencontre ya ba site internet bango nde ba yela biso makambo oyo biso pe lokwa tona poto to kolanda makambo oyo mindele basalaka. Mais Bible me dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Des jeunes là pour commencer mon bali oyaza sérieux olingi moi aussi sur les réseaux sociaux comment ko kiko bolumbu na yo o se filmer o filmer yo moko bolumbu na yo o tindeli mwasi siko yo moko mwasi tango lingani na mobali oyo boyebani te bomona te bomona nika via réseaux sociaux a filmer bolumbu a tindeli yo yo po filmer bolumbu o tindeli boke su mosika bobandi ko sala makambo ya mikolo na ndenge ya réseaux sociaux na ndenge ya internet na ndenge ba vidéo yo pe mwasi ata yo moko est-ce que mobile ya bongo aza sérieux to mona ki ndeko na biso aboke chwa yambo ba public bolumbu na ye biso nyoso toka ki pasi bon mona ki mutasala ki ba vidéo ko finga bolumbu aboke chu pourquoi parce que ye ba longola ki bilamba ko longola ba humilier ki nde ye muto mo ko finga boke chu azate tout le monde a compati na bolumbu ya boke chu et pesa mutu so tout mawa mais oyo mutu ye moko azoza bolumbu na ye aza ko se filmer azo tindela mwasi mwasi azo tindela mobali. Pourquoi? Pour ça la nini? Est-ce que ceux qui pensent bolingani na ba réseaux sociaux boko ko kanga motema te bozela mukolo boko kutana bolongola bilamba botika la bolumbu pour que bosala makambo ngo bwana posa ko sala tangu déjà mobali et ceux qui ka wana te balobi ke ndeko mobali azoki bolumbu ya ndeko mususu ya mobali bolumbu o eza ya yeta azu ya mutu mususu atindeli mwasi atuni mwasi alobi est-ce que bolumbu na tindeli le ki bolumbu nanga est-ce que mobali penza ko sa makamba bongo mobali penza za mobali ana pose ya mwasi bala mwasi akoko sala makambo ndenge wana mwasi poza déjà na bana na yo batuna ni mobali abia na bana mwasi aza na bana to boyi te batu boko kutana via ba réseaux sociaux pe bobalani mais makambo ya bolumbu même pas un mois na uti ko sala bino émission ko bana bino que mobali ya ndako mwasi ya libanda zo sala chantage parce que mwasi ya ndako atindela ki mobali video ya bolumbu et kweli na portable mobali mbanda zo yango a transférer na portable na ye akoma ko sala mobali wana chantage ko benge nyoso alingi nazana besoin ya na besoin boye pona nini parce que azana élément moko azana ngo ki soko abimisi yango ozala dégâts ozala paga ozala scandale sikoyo comment est-ce que yo mutu ko se filmer bo yo moko okama to tindela mobali mutu oza ko se respecter to mobali oza ko se respecter il faut mona keza ba aventure ata mobali no anda ko se filmer to tindela ye non oko se filmer te otina mobali na bozala kana ye ayebi yoti ayebi place ndote ezalaka ayebi na place ndote ezalaka te ayebi place ozalaka pembe ayebi place tache ezalaka otindele bolumbu po asala nango nini biloko eza biloko mabe koma biloko moko ya mabe makasi botika makambo ya ko se filmer botika makambo otindela mibali bolumbu mibali botika makambo otindela basi bolumbu bandeko bino oboza kolinga ba mibali ya ba internet parce que Bossololi, un bon tonton, il parle bien, il s'exprime bien en français, il est élégant, il est beau, il est boyé. Maman, ce que moi mutu yankola wana azana mwasi na ndako teti na âge wana mituna pourquoi azana mwasi te na ndako et puis conseil pe na kopesa na bandeko basi obozotalanga mutu boyebani te courage wana ndeko mwasi yo longo penze pa na yo ti okende na hotel assurance wana ozi yango ya wapi mutu yango yebita aza mutu malamu to aza mutu mabe oyebite mokili ese bebe assurance wana yo ozi yango wapi po okende na hotel ya inconnu po aza inconnu boyebani te hôtel ya inconnu moko boy albi bolingo seka soki une semaine yo wana aussi minzelo ki non soki ozu mobali na internet lokola bozo ba na internet bona place bokutana kana bango te eloko ko sala so bopesa ni premier rendez-vous deuxième troisième bokene na lieu public
boke na lieu public, boke na restaurant, bo vandi, bo kutani, bo sololi, bo siko solola, bo kabwani, o ake na gauche, ake na droite. Deuxième fois, linga, o lek sata na mutu. Soko sata na copine, bien yo laki sobi, atala, relation, o yo na sel na connaissance via internet, réseaux sociaux, nde bo ito komi ko solola, to koti na makambu ya bolingo. Bakenda ka boye mbala moko te, une semaine ka boye bani na mutu. Yo wano kei, bo kei, bo kende ko sala makambu ya mikolo, makambu ya bosoto, to makambu ya salite. Pourquoi? Makambu mwe ki makate, esi la kapete? Non. Siko ndenge bo kende ki wana. Soki mutachele lo kwa mabena bilo kwa kolia. Nani akoyeba? Keza moto mutachele lo kwa mabe. Mokileze akobeba bandeko. Soki bachele lo kwa mabe. Nani akoyeba? Soki nengo kebongo. Azato na batu musumi bale misatu. Achele lo kwa mabe olali. Ya beti. Yemi bale ya beti. Yemi sato ya beti. Yemi na ya beti. Tango kolamko. Mikuti peza ke... Yo okosala nini? Courage yango utaka wapi? Confiance yango pe utaka wapi? Ngala pesa conseil. Na forcera mutu te asala oyo ngala lobi. Mais pour na kosuki selo ko na koki ko lobeza que moi c'est libala ko sala ba vidéo na oya bolumbu te otindela mobali po azana musala to azana voyage to nini jamais ko sala kangote po azana mobali no yebo ngo zalaka wana beza ko tindela ba bolumbu te ya mibale bino ba oyo boza kokuta na ba mibale na réseaux sociaux boyeba nteni dada ni def bokutani mutaboya zati. Peut-être vous avez du mal à kokuta na mutu a pe na poto, kokuta pe na mutu na balabala, les rappels difficiles, les ara mutu na ba misala, na ba fête, na ba place mo bokuta na mutu. Alors, si bokuta na mutu na ba réseau, et lo koki ko sala, bokene na lieu moko public, bo vandi bo sel na connaissance, boyebani na no bien. Oui na nenga poto mena Kinshasa ngo yo vandaka wapi, famille ezalaka wapi, biloko wana eza important. Avant bokende na place bolongo la bilamba bobutika la bolumbu na teni ya Adam na Eve boluka boyeba na nanu parce que mobali azolinga mwasi akoza la ka presete po yeba nzota mwasi po mwasi aza mwasi akoza la ka presete yupe mwasi oza ka presete ba nzota mobali non pressé pourquoi po bokoyeba na so bolingani vous allez finir toujours par kosala makambo ya mwana po tango mobali alingaka mwasi suka nango zaka ambeto suka nango za lieu sacré suka nango za daga suka nango yango wana bo banda ko respirer o respirer o aspirer o respirer o eza bongo alors pourquoi vous allez presser bo ça très attention muto yebite linga koyeba nanu mutu okolonga mboka musika okei mboka musika bongo soki basali yo mabe bosala très attention o toza kolobela za mama ya bana aza jeune fille à 10 ans 20 ans 30 ans aza mama ya bana sikoyo makambo boye mama okutani na mabe bana na yo so okutani na mabe kolala kolamuka eza grâce kobima kozonga ndako eza habitude te ezali grâce mi batela nzambe abatela yo kotambola lokola aveugle te koza pe na motema bilinga ka te boya amour ekotaki bolingo ekotaki ngapende to banda kosolola na mona ki aza mutu la apparence est trompeuse na mona ki mutu moko bien yango to lingana ki kolinga to boite étudier na mutu ngo bolingana ki na ye soki eza mutu mo bokutani na église place bosambelaka oza na facilité koyeba ye bokutani na fête to bokutani ata na train mais oyo bokutani kaka na bilili ozu na ope courage otelemi po okie ozwi train otiki bana na yo na ndako mama bongo soki likama otali te mama mo akendaki musala bana mibale batikali kokufa ye na kati ya ndako akendaki musala akangi ndako incendie esalami bana mibale baziki bana bakufi na mboka poto bongo siko ndenge obimi likolo ya mobali okekola na mobali bongo soki mabe ekomeli bana na kasi na milimo bana so eske iki ekopardone yo te bandeko totambola na keba mokili ekomi mabe makasi totambola na keba eza tolia pete oaza mato ya koyoka ayoka babela mwana wa muto mufa wa teleja so bakote ya mwana muto aza na bomo yo okufeli baboti profiter pour yoka mate ya wana pona lelo votre deuxième maman Hélène Nitou la reine mère appelez-moi Kimia Kiankaka
likolo nango bobakisi mama Nitu Beton, ce n'est pas trop demandé. Bokamata ba bisous. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anobariki. Tata nzambe kalusaku muna. Nzamba nubeshe bana betu bons. Mingi na bakiso za mtu akanda kotala ngai te poko sepela na ngai te bipopo yango na. Bye bye.